bayaya pe bazali baleki pe bazali epai ya batata mosusu pe na bana bamama nazali mwana. Susi na ngai lelo ezali likambo tokopartage na bino, ezali likambo ya pasi kasi nazali oblige nayebisa bino yango. Ndenge bomoni na kati ya titre ndenge baintitule ete émission bazoba ekufi pe ekozala lisusu te. Ya solo vraiment ezali pasi parce que to sololi na bino to landi na bino ba émission oyo pendant 14 ans. Ya émission oyo kobanda premier volume ti lelo to komi na 55e volume. Ya solo d'abord pour na koloba ete émission esili ekozala lisusu te. Na kozanga te ko remercier bandeko ebele oyo ba soutenaki émission oyo de près ou de loin o baza musika. Ba protégeaki yango na cadre mosusu te, ba mosusu ba protégeaki yango na mabondeli, ba mosusu pe financièrement, ba méré ko sala effort pour que émission oyo ezala et vivre lelo 55e volume. Batu mingi ba komituna pourquoi Papa César émission il faut ekufa. Ezali ete ya solo maka mosusu soki passe ezali malamu to lobela yango po te to kwa kolukela yango solution to kwa ko changer. On a remarqué que ya solo biloko ebele oyo ezali ko salama peut-être pas na biso na lingomba na biso. Bato ebele bakomona yango neti ndenge wana kaka mais alors que za hasard te eloko nyonso ebimaka na église kimbangisi ezalaka eloko moko inspiré. Émission oyo ebandaki na 2004 ya solo elakisi bato ya ndenge na ndenge, ememeli bino ba musicien, ememeli bino ba comédien, ememeli bino ba ndoki, ememeli bino ba magicien, ememeli bino ba prêtre ya catholique, ememeli bino ba musulman, ememeli bino bato ya ndenge na ndenge oyo nyonso tout bayaki ko témoigner monene ya Papa Simon Kimbangu. Wana ezali gloire pe lokumu ezali pa na ye. Ngana ezali kaka un simple instrument na ye oyo utilisaki ete na koka ko te ya bino to ko laksa bino makambo ko lendisa kondima na bino. Kasi lelo émission oyo ekozala lisusu te. Ekozala lisusu te pona nini? Parce que pasi eleki na komi na suka. Mitema mabe ya bato oyo balingi ko soutenir te, oyo bazali ko bundisa émission oyo ba bundisa yango na ndenge. Kasi bitumba tozolonga ngo tozolonga yango suka nango petango susu bato na bako ko gagner. Donc voilà, na yebi ke ndenge nazali ko loba ete émission oyo ekufi ekozala lisusu te, bandeko ebele bazali ko mwa nza motema pasi pona nini ezala lisusu te parce que c'est bon mesana ki nango. Kasi bandeko mukepe basepeli na sa motema parce que émission oyo e dérangeaka bango tangu to laksaka monene na Papa Simon Kimbangu. Po ete bato wana bayaki kaka pona ete monene na Papa Simon Kimbangu eyebana te pe emonana te. Nga na sengi bino d'abord merci. Pe na sengi bino bolimbisi tango susu boko sepela na maloba o na lobite te o nazali koloba te. Batata na ba mama ezali pasi. Na lingi kopesa liboso remarque, na kopesa remarque na bato ya libanda, na kopesa pe remarque na bato ya ndako o to bengami bakimbangiste, pe na ko expliquer ndenge nini tozaleli, ndenge nini tokoka ko soutenir biloko na biso te. Ba pasteur bakotera na ndako nzambe. Mais bakotera peut-être muke. Mais ba émission ezali loko ekolimbolaka, peut-être tanso eko démontrer que ba makambe belé o tanso pasteur ako démontrer te na kati ya ndako nzambe parce que temps ezali te, mais na kati ya émission nde bako démontrer biloko wana. Ba témoignage o yaka na kati ya émission, biso na église na biso ba yaka na ba témoignage te na ndako nzambe. Mais à travers ba émission bako ko laksa ba témoignage ko lendisa milimo ya bato. Kasi soutien ezalaki te. Nenga lobaki ete tosali 14 ans soutien ezalité. Cela veut dire biso bakimbangiste tozali makasi mingi na critique mais tozali na molimo ko soutenir biloko na biso te. Bato musu ba koloba pona nazali koloba ndenge wana parce que na remarquer yango na vivre yango na saleli yango. Bato ebele bazaka na posa ya ko critiquer kasi bazaka na posa ya ko sala te. Bangwana nde ba BBC ba bomi. Soki ba meki ko mona kaka eloko bako bana ko bundisa yango froidement malembe suka nango ti bako boma eloko wana. Tozali na bandeko ebele babimisa ba CD. Ba CD, ba musu babimisa ba livre, ba musu babimisa biloko ndenge na ndenge mais lelo bato wana babimisa kango lisusu te. Alors qu'inspiration ya ba inspirer nanu silité ba nzembo ezali ko ya ndenge na ndenge kaso totali malamu na kati ya poto awa. Bato basaka so ba production ba CDT. Basala so ba production biloko wana te ba DVD te pona nini ba meka me ba kweya parce que kosomba na biso ezali mabe bato bazali ko mona ete soki asombi akovwamisa mutu wana tika ya vwama bando bandana no vwamisa bato te soko vwamisi mutu moko mabe ezali wapi
Mais ce que vous allez dire, que vous ça qui peut battre, il y a que non, au quoi ça qui peut battre, au quoi ça battre, cela veut dire, battre belé, basala qui biloko oyo, bino bo defaki, bo futa kite, maloba mabe na bato bazali ko teke la bino yango. Ndenge ni bato na ba ko produire sous ba CD, ndenge ni ba ko produire sous ba livre, bato ba lembi, bato belé ba loba na biso ba kimbangise bo komaka te, bo sala ka ninte, bato ba komaka bazali be écrivain bazali, mais nana ko somba, et sombel na biso zali mabe, kaka nde ba critique. Tolembi ngai pe naza mutu parmi bato batika ngai natikalaki muta suka o nazali kokende susi na ngai ezali na bandeko basepelaki na émission oyo o babandeko kolanda ngo matin midi soir o babandeko kopesa ngo bandeko na bango po balanda na kati émission oyo ebongoli bato ndenge na ndenge elendisi kondima ya bato ndenge na ndenge kasi ndenge pe ebongoli bato ndenge na ndenge elendisi kondima ndenge na ndenge fallait continuer kasi bato ya mitema mabe bazali kaka na posa ya mabe bato mingi bakanisaka ete ntango tobimisaka yango production tosalaka ezalaka ebele mpe toganyaka ebele lelo na koyebisa bino vérité parce que bato ebele nano babengisa biso te nazali kolansa appel na bapasteur na banani bata ndenge na ndenge soki omoni moto azali kosala production bengisa ye ata na réunion otuna aza koproduire combien mpe ateki combien aganye nini nde bokoyeba ndenge nini bato wana bazali kosala basacrifice kaka mpo biloko ezala mpo na nini. Poza la kimbangiste to ndimela kimbangu ezali foi. Mutu foza na foi ya makasi. Kasi ezali pe na biloko ya akompanyaka foi. Biloko wana ezali lokola banzembo, biloko wana ezali lokola ba émission, biloko wana ezali lokola ba conférence débat, biloko wana ezali lokola ba biloko ebele o ezali ko accompagner ba foi ya batu. C'est vrai que bato mususu foi na yazali na posa biloko wana te. Mais na bandeko ebele foi na bango ekendaka na banzembo na ba émission po te lendisa kondima na bango. Donc ezali ko accompagner musala o ba pasteur bazali ko sala. Ngai ndeko na bino papa César ngina mao ti lelo naza mondimi. Nanu nakoma ninkengi nilongi miselo. Kasi musalo nzamba apesaki ngai ezalaki ete nasala même musala o pe ba pasteur basalaka. Na te pe bato mingi mais bato bakotuna ngai na gagner nini. Na musala oyo nga na gagné kaka connaissance na gagné respect oyo bino bakimangisi bopesa kangai et puis na musala oyo na gagné loko mususu te na gagné kana na lobi na bino wana connaissance respect et puis voilà eloko esalinga malamu ezali yango wana et puis na relation peut-être yango wana pe bendaka mbongo connaissance pe yango wana tant se bendaka bato bapesa yo mwa muke valeur eloko nga na gagné na kata be misho ezali yango wana. Tango mususu na yiko yebisa bino pona nini po ete bomona ngai te ke tango mususu bokomona tete César papa César akomi kosala makambo na ye mususu to na bani kosala be mission mususu ya oyo bino ko sepela nango te oyo ezali ya lingomba te ko silika te parce que na koki na ngali susu te batalibanda nazana ba chaîne na télévision ebele oyo balingaka pe na kende pa na bango yaka ozana art de parler ozana art ko convaincre pa na biso kozala bien mais na boyaka parce que na yebi ete nga nazali pona lingomba mais na koki te. Souci nanga zali lelo nazo teya na bato bazali na église kimbangiste na koyebisa bino ba secret naza nango ebele oyo nga na yekoli na kata lingomba oyo surtout pa ya tata Nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani aloba na nga mukolo mususu alobi kende oza mwana na ngai epa yoko kende yeba ete okokutana na bato mibale na église oyo kimbangiste alobi na nga okokutana na bato mibale okokutana na bana na ngai pe okukutana na batu na ngai wana maloba ya Nzambe nazo kotala ye alobi okukutana na batu na ngai pe okukutana na bana na ngai bakosalisa yo pe bakolinga yo kasi batu na ngai bakosalisa yo te bakobundisa yo kasi yo kozongisela bango eloko moko te nazongeli malamu bana na ye na batu na ye siko yo mto zali kolanda nga na kati église Kimangisi miyeba oza bana na ye tozali batu na ye évidemment partout nga na tamboli na kata musala oyo namoni bana na ye namona pe batu na ye so namoni kaka mutu azali kobundisa mission oyo nayebi ka papa yebisaki ngai deja wana batu na ye soki mpe namoni mutu alingi émission azali kosalisa yango nalobi wana azali bana na ye bandeko kosalisa émission oyo nasengi mbongo te déjà oyo nayebisi bino auprès ya mokonzi ya bule ayebisanga loba ti ndenge osalaka émission okoki kosenga mbongo na lingomba te okoki kosenga mbongo na mutu oyo yambi na émission te pe okoki kopesa mutu mbongo te oyo yambi na kati émission. Je crois que mokomisho na obetela bino lisolo yango mokolo yango ye moko abimisa mbongo na poche na ye apesa ngai
na boyi na lui papa nazali na mbongo alobi te so na pesi mbongo ko boya kate parce que na bike musala zali ko sala zali ya pasi ezali ko senga mbongo wana ali bref na ko expliquer ngo mukolo mususu ndenge bat babeng sanga na ba paroisse bat babeng sanga na ba ijiki bisika ndenge na ne pona ko lendisa bato mais partout na kendaka na kutana na piège wana mais na weko yoksa nzambe sonité souci na ngezali na bana na yo bazana lingomba bana wana bazali mais problème na bango zali ba defendaka eloko malamu te na église soka moni baza ko bundisa yango na bato mabe ya vandi ne kaka zali kotala alors que faut to meka pe ko bundisa eloko wana te soko moni pa bazali ko boya likambo ezali likambo malamu yo telemelango te likambo ezali ya malamu te mais soko zali kotala kaka bana na ye wana te me batu na ye wana bazali kolonga na makambo ebele o ezali ko boma musala pe makambo ebele o ezali ya lingomba ngai na keyi na kosala so émission te kasi ba ninga mususu ba no ya kosala biloko ba CD ba livre bo pesa bango maboko ko soutenir eloko ezali kaka te ko ya na mbonge belo pesa nengi bo somba ka ono sombi 5 euros sombi 10 euros ezali ko o soutenir eloko wana po ekende liboso kasi soko défi o bani maloba mabe o komi na ba avance o telelo dimanche ba teka kate oui mutu wana yebi kelelo ezali dimanche to buki mibeko ya dimanche te kasi ozali ko lobela ngo na sens nini ya mabe to ya malamu tozana ba condition belé a on a poto ezali réunité o ezali impossible poto kutana ndenge nini kozula CD oyo wana ezali côté mibeko na we kolobela ngo mingi te kasi souci likambo na yeli bino lelo ko yebisa bino ete bana ne bazana lingomba bato ne pe bazana lingomba na sepelaka mingi côté ya pena masese na lina yebisa bino nzembo moko to yembaka na église kimbangiste nzembo wana kombo nango nsilo nzambi batebele bayebaka te nzembo yebandi ndenge nini nzembo to yembaka silo nzambi ezalaka nango depuis kala me bandai ko yemba mara me tango papa Simon Kimbangu kyanganya ye na kibokonzi aye ko tambusa lingomba na ye apesi mibeko na lingomba alobi banda lelo soki bolibo banda ndako nzambe bolibo banda réunion bolibo banda activité nyonso ezali église boyemba liboso silo nzambi batata na ba mama to yembaka nzembo wana metebi signification nango te nzembo wana yemba makaboye silo nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese saluki ya tata nzambi tusadila saluki ya nzambi mukieleka 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 tusadile saluki ya nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi ya vuluka don nzembo wana likolo bete banda bo mwana nanga serment oyo nga na pretaka banda bo mwana nanga ete na ya kosalela tata nzambe na telemisa musala tata nzambe tela mese saluki ya tata nzambe pe na kata serment ngolo bete na salela kaka musala nzambe na solo na lokuta te po ete mokile sala nini ebika mena ko yebisa bino nzembo wana batu ya nzambe pe o baya ya mabe na kata lingomba na biso bayembaka ngo pe na sa motema na ndenge na bango boyoka ndenge bayembaka silo satana bukansila muki mwana kyame fataka sa saluki ya tata nzambi tusadile saluki ya nzambi muluvunu 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 tusadile saluki ya nzambi muluvunu enza ya mvimba mbangi ya vila donc ezali ete tosala musala nzambe na lokuta po mokili ebunga eto yaki na musala tata nzambe na église kimbangise pona ni to fataka sa saluki ya tata nzambi me bayemba yango na sa motema tozalaka batu mibale to yembaka nzembo wana ezali évangile selon ngai papa César na profita ko te ya so nazo solola na bino parce que nazalaka na temps wana te ya ko solola na liboso pona la rankengi te naza selo te naza ndongi te naza na temps wana te mibeko epekisi na ko te na liboso ya lingomba te nazongeli silo satana bukansila muki mwana kyame fataka sa saluki ya tata nzambi tusadile saluki ya nzambi muluvunu 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 tusadile saluki ya nzambi muluvunu enza ya mvimba mbangi ya vila po mokili ebunga biso totikala bana ya nzambe toyembaka silo nzambe ya vrai silo nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese saluki ya tata nzambi tusadile saluki ya nzambi mukieleka 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 tusadile saluki ya nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi ya viuluka donc po mokili ebika
toyemba yango de sorte bana satana bayemba yango na sa motema biso bana nzambe toyemba yango ezobima na monoko. Donc batatana ba maman, c'est vrai que maloba na ngai lelo sala bino pasité na bomi émission parce que na koki sous-souté production ezali sous-souté partout pa ibandeko bazali ko salisa biso pona ko teka émission ko distribuer yango bazo kutana na maloba ya mabe o ezali ko zokisa bango mais banani ba ko soutenir yango pona ko sala ba DVD to ba CD na bato bazali na mangomba mususu na ko senga te po ba produire yango po ba gagner to tambola bien il faut comme na niveau ya 1000 exemplaires ngai na sala kango original pona ko pesa bino respect o leke zalake ba sali émission to ba sali yango ba tsango na CD mais ali original te nga na sala kango original yango bomone za pembe bokoki ko garder yango même ata 20 ans na ba archive ezali pona ko pesa bino respect mais production ezali sous-souté bato wana maloba mabe bato ko defa ko futa na pasi bazali ka pona ko boma ne fata kasa saluki atata nzambe lokola batande wana bazali belé biso bana nzambe toza muke nde yango pasi ezoyela biso. C'est vrai que batu nyon surtout bané ko sala biloko o ba papa Justin ba papa Kazi batande na ndenge ba sala ba production balemba batika bakima parce que bakoka sous-souté mais ngai miso bazoba na bané ko résister batu bazali ko salisa biso mingi o mona baza ba noki mbangisi batu lokola ba Kofi Mangombe batu lokola ba Papi Kanza baza ba noki mbangisi mesuki na leleli ya lobi pona makamba kimbango na kopesa maboko mais pona biso mo ba kimbangisi toza mingi na culture ya critique et non culture ya kosunga eloko ekende liboso toza makasi te na soutien yango no moni biloko eza lokana neti ba culture na biso ezali ko accompagner ba foi na biso e bandi ko bunga na mona eke na ko kende boete sans que na yebisa bino maboko eza ya bino makanisi eza ya bino ba numéro ya téléphone na ngai ezali wana tozali na kata Facebook bato baza na ba boîte email na ngai bokomela ngai bokomela pe émission parce que émission na lobaka ezali ya bino nga na dalika lwa mosali bomeka kokoma soki ba idée ezali otokoki kosala soki pe bokomi bopesi ba idée kozala malamu soki pe bandeko mosusu bamoni ke non émission ekoki kokufa boye te nga na ndimi na koproduire yango ya kozala producteur nga na kotika kaka animateur na kosenga eloko moko te nga nazali kaka animateur ya pamba soki pe paroisse moko amoni ke akoki kobanda produire yango émission esali 14 ans normalement fait de la patrimoine ya église na biso bakoki koexploite yango na ndenge mpe ya malamu bakoki koexploite yango mpe na ndenge moko ya malamu kasi lokola makanisi ezalaka mokuse bato baza na ba arrière pensée ebele naza motu na yoki mingi na bundisami mingi mais naza na respect na bino makasi parce que na sali na bino 14 ans d'émission oyo bozali pe ba décider ya makambo oyo donc bokoki pe ko décider bopesa makanisi bokoma bobenga na ba téléphone Facebook ezali wana WhatsApp pe ezali wana bomeka kokoma ekozala malamu mingi pona biso na bino mais sinon pona ngai vraiment nazali susu te na oyo balma balobaka kanelust donc naza susu vraiment na envie ya kosala te parce que na koki susu te na komi mutu naza na suka bosalisa yango ezali bien na émission oyo bato ebele okomona bapesa yango banoki mbangisi ebele babongani mpe bakomi bakimbangisi bato ebele awa na poto bakomi komba kimbangu parce que balandaki émission bazoba ezali pasi lobi oyo nautaki koyamba naza na enveloppe awa na ete so na tiango wapi tata moko azali na Paris abengi ngai alobi papa César nalandaki émission na yo mingi kasi namoni papa Simon Kimbangu Kiangani azosala musala moko kitoko parce que asali eloko oyo ezali pona biso ba yindo tozala malamu natuni asali nini alobi non azosala musée oyo biloko ebele abokoko na biso ekozala na kata musée wana alonga na moni likanisi ezali ya malamu nakoki kotika boye te nga naza na nga kimbangisi te mais nalingi ngai mpe natinda $100 na ngai ekota pe na kata musée wana basomba ta saki moko ya sima nayeba ete nga mpe natongaka musée wana parce que nayali moto mwindo d'habitude batebele babenga nga na tuna koza na mboka nini alobi na nga naza na Paris nalobi bo ça va problème yake na kopesa yo numéro ya téléphone ya bato baza na Paris ya bapasteur na biso comme ça ke nakotika yango kuna bango bakokomisa yango alobi non naza na confiance na bango te naza na confiance ya yo parce que nga nayebaki mbangu na nsima na yo mpe na confiance en kamba bato wana tozalaka na bango na Paris awa nayebi bango esali ngai pasi soki ka mpona bango na kopesa te na kotindaka mpa na yo nalobi pesa tindanga bacoordonné natindele bacoordonné tata wana atindi $100 naza nango awa naza nango na kata saki na ngai alobi $100 na ngai ekoma na nkamba etongata musée wana botala moto aza non kimbangiste mais amoni mosala tozosala ezali ya malamu
Parce que l'eau ya mutuya lobini na lobité bino bakimangisa na yebi bino naza na confiance na bino te. Alors to kanisa quand même biso bakimangisa. Batebele baza ko sepela na kimbangu baza ko sepela na église kimangisa mais balingi biso bakimangisa te pona nini to mitala na ezaleli na biso. Batebele bakanisa kaningi papa dengi na banakolo bakeba ko bamba biso mabanga e kozala bakayu. Non. Totala lelo batebele bakomi ko finga biso. Batebele bakomi ko finga même nzambe na biso bakomi ko za audace wana kala babane ko zo yango te. Ezali mabanga. Ezali ko sala biso pasi yango moni soki muta fingi e bani ko sala batu pasi pona na lobi boye otindeli muninga ezali mabanga. To bongisa ezali na biso. To zala bien to laksa bolingwa solo te ba yete na kata ngoma na biso bana ya tata nzambe bazali batu ya tata nzambe pe bazali. To ko benga na bango te parce que histoire na bango ezali bango na nzambe. Mais biso photo za na bango pe mayele. Monsieur toza na bango mayele te yango boko mona ete lokuta ekomi mingi soutien ekomi na soutien mingi par rapport ya vérité. Et loko aboye est-ce que ezali loko mabe. Ezali loko malamu. Mais tala batu bisika ndenge na bazali ko telemela yango. Mais mutu akozwa pe makanisa ko soutenir yango azate. Alingi na kufa te naza na mwasi na bana. Na yaki koya na lingomba oyo. Naza mondimi lokola bino. Mukilo biso to kotika yango. Vraiment naza na respect na bino mingi tant subutu babatu ba okamwa pourquoi papa César ko lo babo na komi na suka naza mutu. Bochanga na mabondeli makasi ndenge ngai pe na tsaka bino mabondeli surtout mabondeli na ngeza kapona bino bana ya tata nzambe. Bato ya tata nzambe nga na ko tsaka wana mabondeli te. Baza na problème na bango na nzambe. Baza na serment na bango ya silwa satana oyo batinda ki bango na lingomba. Pona oya ko fata kasa ko ya ko bebisa. Soko tali bango oyeba bango na bizaleli na elobeli na mayo azali ko sana lingomba o. Kasi nzambe mtayi suka na bango ne ko sa. Sushi ngeza ki partager mo ndabo yo. Ko boyeba tanso ko zala ke bomoni. Papa César limwe. To imisa bazo ko mona na te ningo lo bakimisa bazo ki mate pona ni to sa. Tata mo ko lo Papa César biso mission na ndenge to sepela kanango ndenge to lingango mukolo kotika yango to kubaka le kulusu. Ni baraka Yesu Masia parce que sommes sensibles so et loko mramnen tata na sola kolanda ngai sengi batandenge na ndenge ko mesa na ki sengi mais porte za ko fona ndenge na lobi bino bato bo sepela misa bazo ba décider boza makanisi na zape mutu so bo pesa na kanisa malamu na bana na respect na bino mais surtout on est sur bino te sur bo soutenir ce qui beaucoup produire surtout ça na éviter avant les claviers ni bata mail balobaka beaucoup na Facebook beaucoup na WhatsApp beaucoup na téléphone akanisa ba télé ça m'a ramené parce que tant on a gagné une émission au papa soutenir que la bino bino ndeng bosani ngai na papa César ya mwana ko kende mwana te ce qui n'est pas verti bino te donc voilà sushi na meza kiangwa mayo on a bien siawa ce qui moko zalia mabe bolimisa ce ça lui passe ce qui moko zalia malamu on ka kanisa on ka réfléchir surtout na bana yanza sushi na zali bana yanzambe to ko protéger biloko na biso te to ko soutenir biloko na biso te to zali ko landa bato ba yaki na ba mission so ka yaka lobi ka moko bato pe balandi ba manipulateur zara ndimo alela andi marabi na tel ayoka biyo kela te zara ndimo a faible. Merci merci na ce qui peut na candidaté mais ndena na mara motema bande ko bazali Angola on lancer message pas na bino bato bazana Angola toujours bazana likambo ya pirate ce que mission ya kufilelo ezali parmi abangolais ko bazana Rwanda bazana bamokebele ezana bato mo bali bazakuna ba pirate ka mission so na mission lelo ya zuango asomela kisasa so na mamba makei a pirate 200 300 na Rwanda et bino bato bazali ko soma yango ya pirate wana vous allez encourager le mal na sengi abande ba SPC to na serveur bazana Rwanda balanda bato wana ba pekisa bango na zali ko bondela mabe ko na bango zambo na sambela nzamba kimbango parce que ngai nem na nyoka maka
nazomona pasi ya ki ya ko sala copie et yo pe muto zali ko somba copie ozali ko encourager muto wana malamu kota contact na biso so ko zango original pe bine ko sala ko zango original so ko ndaka makambo wana okopeka biloka ba ndabisi CD na ye ya moni pasa ki studio a futu mbongo yo moni pasa ko tourner na machine ko teko mbongo na bana na yo 4 génération na yo ba be mona kanjute biso to zali ko sala misala otozolela yo lo sepela na machine na bana mais le commun capacité mais il va qui so yo ki maloba o lelo ndeko nyonso ko na Rwanda to na Angola boye bisa mutu wana ke mukolo biloko aboyi ko sala mosusu te ota contact na ye ko so original so sala mo kaka o teka mutu makasi nzamba ko pinir yo parce que ça dit ki moyibi même na loi punissable c'est loko yo salité et ba ndeko ba surveiller ba ndeko ba ta SPC sunga biso parce que ta musala na bino so moni mutane mwana bokanga ye boye bisa bobo to la et puis ba ko zo ka ba copie wana so mona tekelo zo ngo fele yebisa ki papa César ba ko na ito zo ngo fele ça est bon côté parce que biso to no kama to sala so to comité na niveau ya botika ezali ba genre ba twana ba to ba to defana pasi ko futa na difficulté ba to na so ba to so ko ko zo ko futa tika na yo ba to na ko so na basali mais au défaut futi to bisa malo mabe ezali pasi na sana donc na sima ba le dans la police sangai dans so ba ko mona ke no hali mabe ko na te ba to mabe basali ba na mabe basali donc so ngam so na pasteur ba to ba mona sala so moni ke même ba pasteur so moni ke solo je suis allé à Bilon porte notre ouvert pour ma caméra qui me change pas pour sunga mais pour n'aller vraiment nan na pesi Bilon ciao te na souligner tant sur moni papa c'est ça na kam chouchou na ko ça l'émission chouchou quelque part ou bien non qui manis boka mate faut na biso moko mais pour ça na mabon ndenge na tsaka na mabon ndenge na kutoba na ya no mingi ezali émission moko chouchou c'est une émission qui est dans 6 chaînes de télévision en Afrique. Elle est dans RTP 700, elle est dans RTB à Boma, na RTM à Matadi, elle est dans télé, elle est dans Bossa Nikombo, et la télé pour tous na pointement. Lukala, puis je vais cas, Batali ko sepel. Et bato bazali ko l'examen na chaîne de télévision na Lukala, RTB bazali bato ko bazali ben individu, abimisi mbongo na asomi espace na télévision, pour télévision ba na tala amour. D'abord on a fait ce qu'on a tout comme papa Carden là papa Zulu tout on va dire que l'émission na chaîne de télévision ba futi bango na bango on évangélisation comme papa sino na monene na ye nzamba futa bino so ba futi bino loki atabana bana ba futa mais na baiko ba dire ko bungisa émission oyo nzamba tala kana bino so ba tala ngo de bana bino te na bana bana bino merci na succès pour la Amen. Ah,